nature nanga naka trop attaché pena na ba collecter na ninga mabete on a nous a trop rancunier ou comment? Au contraire, nous avons bien côté business ça n'a pas témoigné. Nous avons juste gars pour se respecter, contenir la génération estima. Bazana ba signe ba jarmo boy. Surtout côté nango, moi valeur on est silaka. Et au moins tout ça là moi ko se méfier moi muké pour tous à la tremper na oya mabeto ya malamu ça ma raté juste ça ya moni na trop réservé pour na yam. Serge Moimbo pasteur partout artiste ba ki on s'en parle opéra tongo artiste c'est bazoya plan de temps ba toto ebité on s'en parle ba msus ba na programme na tongo ça va ça là on peut boya artiste boya de ta force aux artistes à mukete de ta force à autre groupe ya munene o misa artiste ya minene o y pas artiste à munene de ta force groupe na ye misa artiste ya minene on s'en parle aza mutu ya mukete o ko ba ke o artiste ba zo négliger non aza mukete Bangalie ma batreta kae suku comment papa robela nanda kwa vandi tamulai mais hôpital les a ofelo ya omisa ata sans fate akufa nanda so moi tekeza ba faux information abilité et le côté à sali crise cause à crise to yebité parce que tout ça ba médecin té to ko peut cette information té o tout ça to yebité non o biso to yebi o to moni zaka ke papa sali crise akufi c'est tout ça to yebi alors botika ba faux information yango moni am to ko mi ko ya kosala ba interview oyo parce que bato bazokende koloba mabe na bakombo ya ba mowei po yo po kokufa tango yo zokende koloba mabe po na moninga kobosa na teke yo pe nzela ngo yo po koleka. En tout cas merci beaucoup. Bonjour papa. Angola Nzambe ça va. Pona. Nati non not. Qu'est-ce mais là tous les gars ont un peu moqué et là que journaliste a posé question à lui que les participants dans le monde voilà pourquoi il apporte à pour faire une mais là conseil le groupe ça na biso ba oyo lui a capone comme ça la sanité na matanga ya bato batika biso babi papa pas de ta face à quoi faut bon ils a quitté en tout cas mouton a raisonné bien té na bien été mais raisonnement dit en pas de raisonnement na bien été mais na bien en pas de raisonnement parce que pasteur Barou sur le bango awa il est papa ba fortune na zana ma kufa giska ko fait prendre maman blanche maman langi papa langi bazana l'arte moutou yo na lo baba artiste Kamakasi, Kobala mange après 5 jours, Kobeta na 7 ans, 8 ans, à Koufa, et puis les colons ont famille, qui j'ai sous Yom Tobomi, les colons ont passé matin, zate, bisous awa, ils ont fait avantage que bébé qui est en avenir tel, tu vandina, tout sur la qui même ma papa. Différence qu'ils ont pour nous moins compréhension à compréhension. On a la reprise. Moto la sur la photo qui séparé na yo, tout le monde qui organisation, il y a Jamie Faye. Azala qui artiste comédien, le colon de Koro qui pas du d'abord. Mais tout le monde qui organisation, les acquis plus haut. Maintenant, conseil nini, tu peux bosser dans le nini na niveau de l'État pour que assez la binope sur ya bien par rapport à celle qui est de côté. Déjà matin à papa monsieur Jani Faye ceux qui n'a habité mais ceux qui n'a tellement on dirait bateau à la diaspora déjà bazaki on dirait bazaki déjà Mesdames et messieurs, bienvenue dans le nouveau numéro de Coup sur votre chaîne Active Final Télévision. Et voilà, aujourd'hui nous sommes là, Naisika Matanga Ezali Bandeko Balandi. Na ute ko c'est bien na émission o euti ko lekake ba famille comédien bazabongo na Matanga, bazabongo na Matanga bandeko na biso ya théâtre na mukuse bazabongo na Matanga da bazwi lisusu Matanga. O wapi ndeko na biso to ebaki na kombo ya président Delta Force waza ki bongo na groupe na bandeko leka bongo na chaîne biso awa RTG ya bazala ki wana papa ya Lindalala papa ya Ejoka papa ya Tatou hein papa ya Tatou Dieudonné bongo tin bongo voilà papa pe ya Cardozo mille esprit voilà autaki kotika biso na mokolo ya lobi lokola
kaka actif final ezalaka bongo apte ezalaka pe elingaka mingi koyela bino actualité oyo ya sika sika donc ya mo sika sika yango wana tokokaki bongo kolala te tokokaki bongo pe kofanda te toyoka yango kaka na sango elongo na ngai moko mwana suka ya basongi songi na lingaka bongo nazala sur le terrain na sima ya caméra toza bongo na Washima Tondo Washima Tondo plutôt oye bakotambusa micro pona esika ya matanga tolingaka bongo mutu na mutu à s'exprimer aloba oyo azana ngo pe abimisa comment est-ce que ndeko na biso azalaki ko vivre na kati ya famille na société tant le bis société ezabongo na milieu ya baninga na ye parce que bandeko pe oyo balingaka mingi ndeko na biso Delta Force bazalaki wana pe bazawana plutôt ne bakolo bakutu bazawana Washima Tondo sala ngondenge zalaka toleka moto na moto aiba opesa avina voilà to zole la kaka elongo na bato zole la raninge recommandation ya Bible c'est biso ba journaliste to tambola elongo na ba artiste comédien na ba artiste musicien to ya wapona sango ya matanga kake kweli encore une fois na famille ba artiste comédien ou ba tu perdre moko ya bango président Delta Fox autobi azape papa ya banebele monsieur banebele artiste vraiment ebele c'est pour cela au moni toye wana Elvis Yoflemba de la presse congolaise et taqué journaliste to kiti on a terrain pour tu yara kolela na bandeko na biso parce que totamu sapé information batu bayibake moko ya artiste comédien Delta Fox a otaki kotika biso en tout cas yango za signification ya présence ta biso a on a kati ya oyo esika vraiment merci. Non non mais car j'ai déjà mangé moi il deux bar ça va monda ça va soit biutu bina mayeno moi il deux bar donc Delta aza beau-frère nanga aza mobali ya sœur nanga donc ça lui se passe on ne sait jamais on a habité à Koufi nini toujours comprendre donc passe na 5 ans ba onyoso baza ba tobenga lokola ba mécène congolais nyonso botsa maboko na makambo ne botsa maboko na makambo nyonso. Merci beaucoup. Bonjour Libota, bonjour famille. Zanga Zulu, actrice ya Delta Force. Vraiment naza un peu choqué pour na liwa ya papa na ngai. Oyi aza vraiment papa na nga. Wazunga muke ti akolisi ngai na monde art. Bon, on a sali 19 ans na maboko ya papa. Peut-être ceux qui ont fait papa et aux il y a 2 ans et demi. Donc 2 ans passés. Papa a été parce qu'il était malade à ma casse au bisouné soto yebi. Azaki empoisonné. Et papa a été dans ma salle grâce na ba traitement puis na ba prière. En tout cas famille tout tika qui était na ba prière. Mais chose étonnante, lobby tout qui sent que papa a confié. Or, tout ça qui est une série de tournage, ils ont 3 jours, lundi, mardi, mercredi. Lundi a tourné, hier, je filmé la caméra. Mardi a filmé du matin au soir. À ce tournage, il y a 16h, 17h, je crois. Kozon a zongi nandako a sentir ba malaise, a salim ba mon crise, donc on a kokufa mbala moko. Donc on a eu qui makambouana et puis on a passé moko ya kosa à la terre. Fallait les londe et à jour on a biso ya tournage mais papa a ça. On a eu qui passe non yo ka passe ma case. On a perdre aza papa nanga. On a perdre aza mutamuketa aza mutamunene. Vraiment famille boya tolela, artiste boya tolela. Wa kufi aza icône na biso. Donc c'est un peu ça. La souci o ya tiki yo bozaki nende aza président na ngai sangwana tango komela ko mateo c'est la bon nanzimaki te nga mona nazana baduti pona mona ki on a publication lundi tozala na ye tosali tournage si to ko kabwa na ba 17h azalaki bien azali maladi te donc eloko moko te ke omona ki abilité santé normale tozo se ka nde ambiance ezala na ya tournage alors ça peut ba makamne ye moko tellement lingaka soki ba tourner
ye moko azala wana akochaka yalinga mingi bongo to seke kuto ba président kita na biso moto tourner te na ozala fona landela bino azaki bien santé normale aleli ata mutu pasi te lokote to tourner bien ti to ko kabona 17 nga na ke na tika lotika bango lobi pe bande ko mususu ba tournaki tellement zaki jour na nga ya tournage te na ya kité to nga zaende na tournage lelo susu bande ko musu ba tournaki lobi ba tourner pe na ye azalaki bien ti ba kabona na bango esili azongi ndako na pourquoi ndena yo yoka ke akufi donc en tout cas il est dans ma casse bon wana ba soupçon ebima déjà azui lango traitement eza mambo kala maladie abela kala wana mutu nyonso ayebi mais o aturo azai maladie o poison na si là déjà ba traiter ya zonga santé zonga nango est normal donc à ta place ala li on dit maté que président Kofi ba c'est sur le mort asa 51 ans en tout cas er penza ezoye bana penza te tellement nazala ki te non pe na 8 ans rolande la pena nyonso anate. Bonjour. J'espère que monsieur de bien pour le atiki biso azaki nani pana papa nanga tant sangwana ila kino matoi le salaire bien et puis on n'a vraiment pas qu'on se maîtriser mais c'est important dans ma zone tu dis que c'est un choc mais c'est un peu éclairci biso est-ce que papa Bella qui ou pas c'est Bella été dans la bonne santé on a une nouvelle avec un tournage parce que c'est tournage dans 16h on a 17h de santé Betty à saler chitwa à saler crise. Ok, merci. Concernant le groupe ça de l'autre tu dis que papa tiki bana tiki moi c'est tiki famille concernant le groupe ça de la famille atiki famille mobimba na paix na kimia et puis kimia na comme tu continuer et leur échanger ça qui m'y a continué dans mon dos. Merci pour la parole. Maman Yampania, chef de Nabasi, dans groupe d'État Force. Sango ya papa, nazuango na mona ko lokwa baje. Parce que tout na nga ya retourner ezaki mukola lelo mercredi. Lobi ezaki batu mususu. Na yebe ke papa, soki bango ba tourner nga na retourner. Ce côté na yebe place à retourner te na yebe tambenga papa pona tout na ye. D'ailleurs c'est les voice na ba 21h. Ngabi a papa. To retourner ou a pepa na yo. Na mona muta répondre nga zala kité. Si na yeko vana comme ba venez na moni mwana na nganda yeko benga mama ya ni fa publier photo président Koufi ngabi président Koufi na habité o kotaka na publication au mona ngana mona papa comme la publication papa na ba 22h parce que na beke ngana ko ya tourner lelo papa Belité papa yo moko diriger tournage na lobby bien na batu bazaki lo ba moni que papa maladie te lokote to azaki pe mobimba ba tourner film na bango lobby nyuso zaki ke tout tourner lelo ngana o yena bike na o ya tournage na o ya ndina matanga papa et comment papa Koufi ebite sala kinga bien te makasi nazo koka kutu te na koka te parce que papa Belité soka ke ndanga belaka liboso batu bayoka ka belaka soka ta kufa ko tebe ke abelaki mais oyo papa Belité azaki makasi si ni kuta ma des akité donc comme ka tu papa na ebite sona sandi na koka te bonjour bonjour à tous. Bonne santé. Ouais, santé bien. Ouais, santé bien. Ouais, ça m'a comme les gens ont andako vers 22h, 23h. Des néros au Sangwana de Tatibiso. C'est comme ça pour tous avec les calatés à pas major bisadidi et pas major bisadidi tous avec qui n'a eu Sangwa Koufi n'a été à Koufeli nini
Nena Oyebaka Feli à sa crise. C'est ça. Maintenant, si pourquoi l'artiste est comme ça, on attend la préparation, on bien, tout le monde, c'est presque tout le monde, mais ceux qui ont quelque chose, ils ont se préparé, l'artiste non, il y a un artiste, il y a un artiste, moi, c'est un peu mon Jimmy, auteur Tigabiso, vendredi, il faut que Canada, mardi à Koufi. C'est ça, un artiste, c'est ça, l'Iwat. L'Iwat, il y a un montant, c'est un peu moi, que Moutou Oyo, à autant de la bouée, journée à tel, à Koufa heure tel, c'est ça. Tout le petit gars comme mélange à Mambo, ok, tant qu'à Mambo, il y a bien, Mambo Koutara, beaucoup Farah, tout le bâti. Il y a un siam. Le comment éviter toujours ça l'analyse, tout le monde a suivi artistement le mieux pour la rééconomie de théâtre, tout le temps. Mais au lieu de ce que vous faites là, c'est que la société non, lobby la boutou à 12 sotali artiste c'est belé ba kiwana. Présence il y a modéreux zala kiwana, présence il y a Cardozo à moi na ye zala kiwana ba Omar Kabongo ba Gesho Spawn ba artiste ba ki belé même ba Serge Moimbo pasteur partout artiste ba ki. Nous on parle lobby la tongo ba artiste c'est bazoya. Ba plan de temps ba tout éviter. Nous on pas ba msus ba na programme na tongo. Ça va ça là on peut ba ya artiste ba ya. De ta force aux artistes à Moukete. De ta force à un groupe à Mounene. Oui, Missa artiste à Minene. Oh, il n'y a pas d'artiste à Mounene. De ta force, groupe Naye, Missa artiste à Minene. Nous sommes pas. Aza Moutou à Moukete. Oh, Kolbake, oh, artiste à Bazoni. Non, 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 Aza Moukete. Mais Azaki peine un problème n'a pas. Azaki rankinete. Azaki bien n'a pas. Collègue Naye n'a pas déconné à théâtre. C'est tout ce qui ressemble à polémique. Oh, artiste, c'est pas ça. Oh, artiste. Non, non, non. Lobby artiste, c'est marié. Artiste, c'est belé Bayaki. L'artiste est bel et sauté, il y a une page, tout ça. L'artiste est bel et posté. C'est de ta force. Hasard, c'est ça. Maintenant, aussi, il y a l'État. Parce que tout le monde a gagné faille. L'organisation est très sophistiquée. Maintenant, aussi, on a eu l'État qui est producteur de la ligne. Alors, de ta force, à sali vraiment mingi na mboka oyo. À sali limboka oyo mingi. L'autre aussi n'a pas akundama na honneur. C'est ba lélé na honneur, n'enge ba kunda artiste belé na honneur, tout ça. C'est ba tena ba na rawana ya y a artiste amené n'est pas artiste amené, c'est akundama na honneur quoi. C'est ça. OK, merci. C'est le Guipene ba ni sans maladie l'euro moroté donc brusquement comme ça donc. Mais président Willy, vous avez les réseaux sociaux parce que l'euro déjà depuis 23 heures. Nazala raté. Vous avez les réseaux sociaux. Nazana Facebook n'est pas tenu sommet. En tout cas c'est donné temps pendant a trop pris. OK. Oui puis donc moi écoute temps ya côté côté zalaté. Même pas coup n'a même pas connecté. OK. Contenir ma ramsuna au sala. Tu veux que monter mes obéta message ni on passer kana moi émotion monter aux anango. Non na bien monter message na passer franchement na olenga. OK. Na olenga na mon dirait hein? Habité. Ça c'est vrai ouais. Ah bien té, c'est un bien té. Bah souvenir moi mon cœur aux anango pour la présence. Ah bah souvenir moi mon cœur na bien à l'époque série mo boye ngai yé pauvre Lisala papa Koba, papa chef. Moi une dizaine, quinzaine boy, tu vois, on a tout ça, moi l'euro morbo ya biso moko. Parce que tout se sentait bien qu'il y a une zone qui est super mingi penate, tout créer l'euro mo ya biso moko. Bah berber bien en dernière minute. En tout cas, sur tout mon année respect mutuel on est zalaka. Pour Aza, n'habite que Abanel Bosonanga. Na disons toi ancien. Bon yepé ayaki quand même bah sérieux peut-être aller loter. Aza bien ancien. Donc respect on a appelé ça ngapé na zone qui c'est la caille. Donc c'était na l'obate que un ami, un proche, mais Aza quand même acteur yo. Avec beaucoup d'estime, contenu à style de Genaye, contenu à Combonaye. Voilà. Merci beaucoup, président. Je vous en prie, maman. Voilà, bonjour, président. Bonjour, papa. Vraiment, moi, témoignage sur Mouké, il y a artiste de ta force, bon, Koyebana, c'est trop dire, Kokutana, c'est trop dire encore. Parce que, il y a une nature n'a trop attaché pendant la collecte. On nous a trop rancunier ou comment? Au contraire,
nazaka bien côté business azana ko témoigner ezaka juste kaka pona ko se respecter contenir ba génération esima bazana ba style ba genre mo boye surtout koti nango moi valeur wana silaka ya moi to sala moi ko se méfier moi muke pour tous à la tremper na oya mabeto ya malamu esala makate juste ça ya moni na trop réservé pour na yango eloni s'appelle ça yo na pas Delta Force azaki fofo Delta Force elona s'appelle pas naye aza parmi ba leader oyo ba sala ba groupe besoin espace ya munene chaîne munene et puis ba sala musala kitoko kotala niveau azalaki nango wana dossier kazaki pena na eloko na mutu na ye donc voyons moi à partir na bina azala beaucoup d'estime pour na ye à sens wana. Merci beaucoup président courage. Je vous en prie. Bonjour Yam Siambe. Ouais, bonjour tonton. Bonne santé. Nous avons battu la mission en Molunaï. Tout ça, le fort, tout ça, tout ça. Et voilà. La Bible, ça partage la Bible parce que la Bible nous dit tous les bateaux basés de la voie. Exactement. La bureau non a piqué. Il est où il est awa. Sangwana et comme la qui bon, le cola humain. J'aime quand la Bible dit il a donné, il a repris. J'aime cette verset biblique parce que moni bato bazana moi bato ba komi ko perdre moi sens il y a humanisme en fait. Bon yebate et sikanini bakokyo ya oseka et sikanini bako ya olela. Sincère condoléances dans la famille éprouvée. Aussi sincère condoléances à la famille artistique de notre papa Delta Force. En tout cas, voilà. Vous savez, nous allons dans l'État sur l'organisation parce que tout le monde a dit Jamil Faye, ils ont organisé. Nous partageons la même assiette avec l'État congolais. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que les artistes font partie, il y a ministère, il y a culture et art. Donc, les artistes vont faire l'effort. Et la culture aussi. Madame, d'ailleurs, Yolande, je profite de cette occasion pour adresser cette message à Madame, lancer ce message, s'adresser bref à Madame Yolande, Madame la ministre de la Culture, qui n'a qu'à Kunaye, ils en a des. Département où il y a sa patronne, ils en a des. À perdre l'un à soldat naye, Oyo, bazan la carrière, Morope Moulaï, Basali, Papa Delta Force Total, Bango depuis toi, Amitié, Tokutan Bango Tokoli, et aujourd'hui la mort a décidé autrement. Donc l'État, ils en ont droit au Samusanango, et puis ils en ont obligation à Kusala Yango parce que ministère, moi, comme des juifs problème. Bango Nyon Soubazali, employeur, il y a ministère, il y a culture et art. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour papa. Bonne santé. Oui, ça va. Tu es émotionné, mais c'est quand même fort, il y a un peu éclaircissement. Delta Force, là, qui n'a pas. Oh, là, on s'est présenté dans l'Iboso. Nga Maman Zango, Naza artiste à Delta Force. Naza qui m'a appris na umeli ko jouer na ye mutasi no manga koma Maman Zango. Na umeli tamulai na président Delta Force. Magé na kati ya bana so boti bana 10 mwana za ndenge na ye ngala zaki na mo bakamna mo bona président okima kima moko ba répétition mo ba tournage et to bana beba na président mais président tournage yo abenga ngai ayebisi na photo tourner équipe musu se tourna ki lundi ba musu ba tourner lobby mais mardi biso ne tourna to tourner le lo mercredi mais subitement na zoyo kakamba moko na ba 20h nde ba obenga ngai po ba informer nga ki papa kufi abelaki lobby ta na ye awa skoyo si Richard na komi na kuti bato musu bazate ba ketika corps na 50e tant ba uti ba ye nde to bandiko kotuna ono papa belité lo lundi wana ye moko muta filmaki lobby ye moko muta filmer ba to musu kutu baza même na ba vidéo même
même nga mona na vidéo ye moka za filmer indice te le côté et puis tanga longo na tournage azui moto aye na ndako ayo c'est la crise na ndako papa c'est malade te soki peut-être ende toyo ka bato ba lobela soit disait ba poison ana ça mamba kala 2 ans passé soko kufa papa ndasa kufa kala mais na bosenga no zela nini parce que lelo ba comédien ba bimisa ba sango moko lo kuta si décès à moto mais alerte nini ko alerter ba comédien et ba chroniqueur ba chroniqueuse à pourquoi va dire là-bas pour na biso bana ya Delta Force toni to passer message moko oyo etali papa na biso bobi misa papa na biso na kati ya babiloko na bino oyo bolobaka na kati ya réseaux sociaux oyo yebite omonite mais oleki obandi koloba n'importe quoi parce que na uto yoka siko journaliste moi je poser une question que il paraît président basu albalobi akufina ngola babia kufina ngola basundola ekuna mboka moko boye ya pasi boye na boye mususu a poser une question non président balobi akufina ndaku parce que mbongo ezate il y a comme même soit disant à hôpital et tout pourquoi kopesa ba information mabe bongo pona muninga na bino mutu pourquoi et ça qui to côté président bela qui te ba même d'ailleurs kutu bango maman Denise a pesa bango ba carte o ezaki hôpital nyoso okende par exemple na lo baka bongo soit présenter carte na soigner ba asiji na ba traiter kae bangalie ma ba traiter kae siko comment papa robela na ndako avandi tamulai mais hôpital eza ya ofelo ya omisa ata sans fate akufa na ndako soma te kiza ba faux information abilité et le côté à sali crise cause à crise to yebité parce que tout ça ba médecin te to ko pesa information te o to biso to yebité non o biso to yebi o to monezaka que papa sali crise akufi c'est tout biso to yebi ama alors botika ba faux information yango moni am biso to komi ko boya ko sala ba interview oyo parce que bato bazokende koloba mabe na ba kombo ya ba mowei po yo po kokufa tango yo zokende koloba mabe po na muninga kobosa na teke yo pe nzela ngo yo po koleka. En tout cas merci beaucoup. Bonjour papa. Angola nzambe ça va. Pona. Nati non. Kassit. Mais là, tout le canal coton a été moqué. Là, les journalistes ont posé question. Alors, que les participants ont monté. Voilà pourquoi il apporte à Poupakina. Mais là, conseil le groupe, ça n'a biso bakoyo. Il y a un rapport au conseil de la sanité. Na matanga, il y a bateau batika biso. Babi papa, pas de ta face à Koufa pour bon ils a quitté. En tout cas, mouton a raisonné bien. N'a bien été mais raisonnement dit on n'a pas de raisonnement. N'a bien été mais la bien pas de raisonnement. Parce que pasteur Barou sont sur le banc awa. Il est papa ba fortune za na ma Koufa qui ko fait point. Maman blanche. Maman Langi, papa Langi, baza na l'arte. Mutu yo na lo baba artiste ba c'est la mingi mutu. D'une manière oh ça est le mot bo pena ça est mutu. Ba comprendre pena que cho sali bo ça est mutu. C'est la munoko c'est pas important. Mais na banele ko ba na promo ana ampane na bitaka na promo mutu ana mo ampana mukie. Pour moi on degré ya gravité ya mutu muneno akufi bo monde bat bazo lela. Bat ba kati ba makamba osala de ba tolo occupation pene belé. Mais on to tika ngoto ya parce que ngene mutu mo bo to ngene sauter. To yi pasa mutu munene na bato ba ye bakaye ba na difficulté o ya abala na nzela média baria ba yoka quand même que bele ki vous to yo le ba ke ku fait poser un bon que vous a qui on fallait passer. Voilà, merci pour la réflexion là et lelo déjà comparaison dans les connexions tout ce qui est sur moi si naé de la star oui ba les gens vidéo et comme belé mais ça na ba arme nous sur ba bombi ba ko ya ko finga ngona sima mais na conseil ni no ko pesa bango pour que ba zonga sous na ba ya et ba ndeko ba sala na lobi bané sur ba soki ba to ba ngaba sa comparaison ya matanga président d'être force na moi c'est de la star ba na panne sous na bandeko ba na panne parce que ça dans accord monté on les a matanga o epesa matanga o eza
différence on a compris c'est vrai que oh il y a la sœur ça moi choc à ma kasi ko bala moi après 5 jours ko beta na 7 ans 8 ans akufa et puis liko na famille ba ki je suis yom tobomi liko na pesa matanga zate biso sko awa liko ils ont quoi avantage que bébé qui ont venu tel to vandi na to so la qui même ma papa différence que ça kuna moi compréhension à compréhension on a la reprise moto la sur pour te séparer na yo to mona ki organisation ya Jami Fay azala ki artiste comédien le la ndeko to pas de Delta Force mais to mona ki organisation na zaki plus haut mais na conseil nini to pe bosenga na yo kozala nini na niveau ya l'état pour que assez la bino pe sur ya bien par rapport à ça qui ndeko to déjà maintenant papa monsieur Jami Fay ceux qui na habité mais ceux qui na tellement on dirait bateau ya diaspora déjà bazaki on dirait bazaki déjà organisé ndere qui type na kin et salut que organisation na elenda so biso pe awa to zape na organisation ya bien ba idée kitoko c'est que les kanango bien donc on va cambier média en ligne tout le monde va groupe comment organisation pe mais quelque chose la bien oui so organisation ça va bien yo loneli o côté li matanga oli kele maté o défili ngo nyongote que na des fois 500 mois na beta makasi to kota na gouvernement tango bimanga na longo na 500 na futa nyongo intérêt moi ce ko baby ça une question pertinente na bato bali mbongo matanga ah ba kuta na ba wezi kuta na ba we bali mbongo mo ité OK merci beaucoup le balanou voilà merci beaucoup bandeko balandi merci beaucoup na bino obola na biso ko banda na ibandeli kino na suka ya émission na biso voilà boyoki bongo ndenge bandeko ba uti ko pesa avis na bango ba uti ko loba vraiment ba uti ko s'exprimer na mawa nyonso avec na ba regret nyonso voilà na ba regret nyonso lo lenge nini oyo ndeko a uti ko tika biso kaka sibisement kaka boye to ki bomba msusu ndenge ba lobby de quoi ça là ki bongo na tournage assisi tournage aye kaka boye sibisement ndeko atiki biso comme conseil nanga ezeki to yebaka kolandela ba soin ya nzoto na biso bandeko état de santé na biso to yebaka lo lenge nini est-ce que lito esaki nga pas si lobby ti lelo est-ce que zakaka to yebaka vraiment tala lokola ndeko na biso auti ko tika biso Delta Force vraiment ezo sala pasi makasi to comme na biso déjà na suka ya émission na biso ya lelo merci beaucoup à Paul Lisumba merci beaucoup à Nathan Kalambo te babi wana ba habilleur nanga merci beaucoup à maman Rosalina Vetusi et pourquoi pas à la maman et chérie ya moi si babi bino bozalaka toujours wana pona ko commenter pona ko liker surtout pona ko partager bino pe o bolingi kombo na bino ekota na mémoire lokola ya ba maman nanga ekoti vraiment bosala ndenge bango basalaka ekozala kitoko makasi na sima ya caméra tozalaki bongo na Washi Matondo elongo na A12 voilà la présentation ezalaki bongo ngai oyo bino bomesana toujours kolanda na kombo ya Chacha la Cléopâtre mona suka ya basongi songi IGF de la presse nga lo balanga mingi te na ebisaka bino kaka bo s'abonner bo partager bo liker bo commenter yango ndeselaka ke biso to sala bino lisusu misala ya kitoko makasi restez toujours branchés serrés cimentés collés scotchés sur notre chaîne Active Final Télévision. Quant à moi je vous dis au revoir.